Avec mon comme fallait à Mbelanga. Qui est-il jaloux, qui est-il complexé, qui est-il nini? Bazar na bango toute la génération na bango leader na bango ils ont héritier. Bah et bien bien. Pour héritier il a du charisme. Alegi bango bien à l'art. On l'action babiloko na beta bon première prise. Na otiki la yo extrait des comptes nangai. Na livré parcellaire na omona bakumba ba na nyonso na kati. Timba, nga na opeso conseil mon frère. J'ai des bombes à te relater, mais j'ai des réserves parce que yo tindi ba finga ba parents na papa na maman na ba kufa. Moi je peux pas faire ça. Mais là on a conseillé so déborder les sous. Moi makam tout bolo baria lokuta. So déborder na expliquer yo place au uta pour comme na bandal. Stone quoi vita. Abiki non, photo qui est na grâce mbiziti Maroc. Ya ozana holiday hotel nga ba bochanga na ibisa kuna pour ya na succès. Mais c'est quand on okuma kuna retour au Kadiko Vivinda ba retour na Paris. Tota siko nani ya kozonga Paris na otika la kuna. Simba zo pesa bato bambote tanga komaki pa na yo et pas c'est aussi là ça ren ayet nga beta ensemble ba yoji ba carré carré tanga ya na beta basket ya yoji we bilo na sala tanga cha lobo na cha lokolo asimba lo no ko nga falioni nga refinga jamais parent na kenda en face à mutu yo mona solina poso zo kosa oyemba français mabe. Oui, ma François Mabé. Bonjour et bienvenue sur notre site clébois.com. Aujourd'hui, je reçois dans mon émission Céléo Scram Poutine, Céléo Scram Combo et Bakisama à chaque fois. Bonjour Céléo. Ouais, bonjour Pichou. Bonne nuit. Bien, Mangaya. Céléo Azap partout. Instagram, Kaka Céléo. Facebook, Kaka Céléo. Céléo machin, Poutine. Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de Ben oui, quand même. Merci. Donc, ça, c'est l'actualité. Il fallait absolument. Ah bon? Ah, mais oui. Oui, éviter. Gloire à Dieu. Dis-moi, Céléo, j'ai écouté tes deux sons Nayo. Miss des Miss, c'est Zarumba. Si, Miss des Miss, Auto Embeli, c'est un abisso. Nanunzongo la cache qui trouble. Moi, on est à London City. Ils ont dit Auto Embeli, à la Miss des Miss. Et. Tombe la moi, pour les alliés, tout petit conseil là-bas. La plupart des jeunes, tout le monde, tout le monde est prêt à danser. Et pourquoi tu fais l'été dur? Aux autres, n'angana c'est la noter, au chéri, après la kei. Baya ya bakoma, ici à côté, c'est Gaïvota avant côté na boîte. Gaïvota ya masanga mo ezaka na Angola. Et so melika gorgeon mo cha mama la drink. Parce que baya ya mingi bakoma, au matika mani, même ba matika mani pe balela. Ici c'est Paris. Ici c'est pareil. Bonsoir Mathieu. Baya mingi bakoma, bon. Potote mais kin ba no mingi ba koma va kota na boîte o ga betina no soit Gaïvota soit gege tanga okota siko na boîte soit betika mulangi moko na boîte abandi ba danse ata ba chezouk yeka ga danse amona o faso jamba numéro 10 à Paris kanga danse amona o Aris Kazadi kanga danse a occupé depuis à kota kanga danse. Et on a ici bango master longola charisme bina pour l'étape qui si ma bina té oyo azali ko bina c'est que azo bina na mbonga mututé. En gros il y a des gens bah comment ça comme une boîte
akomi komisala ba makambo bele bele na mutu. Oh, tu viens. Et on a dit ngapeta on a comment en France. Bah les bouchons s'installer. Na comment peut kata mususu na kena na rendez-vous na McDonald's, ta mususu na n'importe quel mutu. Na komi oka na komi bo. Nga boule nga vila il faut na somba ka hamburger, il faut na somba meni. Or il faut na somba ta mai ata café. Na go fa na nga ba bingana na bomba tout. Donc c'est-à-dire esprit donc en gros tout va intégration. Voilà quoi. On s'est intégré hein. Si normalement hein, aux filles place où il faut voir que non le baramo français va ni au fit voilà donc c'est Léo depuis à comme ma poto kakaye c'est Léo ah oh c'est Léo hasard oh c'est Léo hasard oh c'est Léo hasard azum kanda oh c'est Léo vie privée na yo il y en a beaucoup qui s'intéressent à ça nande yo moko ser na biso pichumanga yo yebi la plupart des artistes et batika na poto depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, les gens parlent que d'ici depuis Naya, le 17 mai, na koma le 20 mai 2006, 2016 en France. Batwa koma woloba ba pesanga ba makambu tout. Or izaranga ite. Mais na comprendre que non naza mutu na ran étoile. O balobaka. C'est le akobangi c'est le akobanga de kasi akobangisa. Moi j'ai fait peur à la plupart des artistes congolais. Et puis je sais que non, tous les artistes congolais ont peur de moi. Il y a un moment où calomnie, on a tout bimaka que non, c'est le Boengunda, c'est le Boala dans le salon. C'est le 115, tout le monde qui est à la 115, non, tout ça, tous ces akaki, makambo ils n'arrivent pas na bango. Bah ils n'arrivent pas kolangonga. En gros, Pichu Mangaya, nga c'est Léo. N'a pas chance moko na vie. Même bandeko nga banal bandima te ki non na koma c'est Léo na komi lelo. La plupart des mindeko ba. Même pas na biso. Même mère na biso na zaku na yeba te ki non moi na nga donc même leki na nga Gisèle. O na zaka na pot na sentiment ki non na leki na nga ça dit que Gisèle akoma Gisèle Kamango. Donc ça dit, ça fait 12 ans, 10 ans de mariage avec son mari Kams. Là-bas, on a mis balé. Donc ça dit que t'as ce bénédiction, nga tata ma passa. Nga leki a Mireille. Nga yana Christian. Leki a Johnny. Tout le monde. Donc en gros, nous sommes pas de balobara. Baebi ki nga seka nanga. Et là, quand il dérange, attends, oh bah fingi papa, bah fingi maman. Oka Gisèle si les hommes ont été que va finga papa va finga maman na ça qui non t'inquiète ils accopent na biso ndule kinda kan ndingwana mais en gros nga c'est Léo na kambu tout au balobaka c'est pas yango ils arrivent pas nanga nga na ya poto na ya na mbongo na ya na poto na kuta déjà place à rolala gloire à Dieu na ya na leki na ngai Gisèle paix à son âme donc on a besoin 150. Et puis il y a une chance na ranango ya ranini. Na banda obunga ndeni donc ça dit ba doit bika ya mwana moka betane ka musique kaka. Du coup na vanda boy tata yo zwanga na kota wenge na 97. Ta wenge kabwani wenge. Mais avant wenge na déjà na succès. Koleka ba mise nyoso yo ka ba libela lelo na déjà na succès. Il a dit que Hérode, tout sans exception, à part la mission, il y a un wenge, il y a un limpela. Il y a un calou, il y a un succès. Après, on a 97, 98, tout ça l'album, na koti wenge 97, 98, tout ça l'album, na bandi koyebana. Na 98, tout ça l'album déjà intervention rapide, bah vu Claude Moussaï, bah Serge Damso, bah Nidembo, bah Martine Boela, bah Loris la Congolais, bah Moé bah Bisso. Après 99, tout est poto. 2000, nous avons aussi Mbambo. 2001, 2003, nous avons dit qu'on a achevé, qu'on a enchaîné, qu'on va parler.
wana la plupart des artistes congolais ba rêver nan na olata danger na osomba ba parler na ba relation ya danger osomba ba parler na mbongo na yo moko na musala na yo na musala na ngai kobeta na wenge ba cob ba vina ngalo ba Victor Aristote ba Lili Kiamongana ba Francis Roi de Gaulle ba Jean Cité là ba Didier Petit ba Simplice Aoundou bato ba yebi vina ngabi la plupart au balobaka bato ba yebi ngingi na ngate ba yebi vina ngate o tout balobaka sur nga ya lokuta mon côté o azana moko atombola musapi lokuta kozala ngunda même bana ya grand prêtre school kabwaka ngunda na poto ya problème te kozala na doki congolais moko tautaka na Congo aye na doki awa rien kozala na mutuka congolais moko tautaka il faut kokolisa yango mais chez les arabes ezalaka nini Kadi Viminde, Citroën ont recruté, va au mosquée, Bijou Kabamba, Peugeot ont recruté, mais chez Bisso et Zakaka. Au bout d'un moment, sans papier, et pétition va plan au Bundi. La plupart des Congolais, ils se battent à tout moment pour aller à fertilité au Bilamba. Si vous avez une chance dans la vie, nous avons une grâce, nous avons une vie. Mais c'est le Koya Potonayo. Comme tu dis, ça qui n'a pas l'air nakin, et le connu surtout. Mais Koya Potonayo, en tant qu'artiste, Koluka Mukanda, Koluka vie, est-ce que. Et qui dit ça? Oui, c'est ça. Mais je suis fière de ça. Ouais. On me critique, mais c'est pas grave. L'important c'est que tu me comprennes. Est-ce que qui dit ça, carrière Nayo, ou ça a reculé un peu ta carrière, ou tu te dis non, il faut Nazwa quelques années. Nazwa Mukanda, est-ce que tu te dis Nazwa ton nangai pour Nazwa Mukanda, pour Naluka vie na poto pendant quelques temps et après na se concentrer na carrière Nayo. Déjà sur le tali Papa Wemba et Ménéa, bazopi batin revend na mboka o. La plupart même ba vie na biso, la plupart de ba vie na biso, ba vend na mboka o. Poto et place au moniteur roso. Est-ce que Miki tu travailles pendant 20 ans? Depuis 99 jusqu'à 2016, 15, tu travailles à Kaka. Tu as un repos médical à rater. Est-ce que oui? Tu as un repos médical. Et qui dit ça, vie n'a raté, et change vie n'a raté. J'ai le droit de s'installer dans Mboko parce qu'il y a un père, il y a un Mboka. Donc ça dit ça dit Macron n'a père même yo monde zano bi ngana père na yo voilà donc ça dit que bana toi ba fois la bi na ove na biso ozo mona père na biso et ça biso ba congolais muto za na idéologie wana ke soki moto aye ko vana mboka o abandi ko critiquer ba makambo belé ngai lo mo côté et bunga na Congo et lo mo côté oyo na bungisa na Congo lo mo côté o na ya a échanger parce que depuis naya jusqu'à aujourd'hui naza na ba date na ba mariage na to kuta na mère mo jour na métro atali na oh c'est le non ya di lobby c'est le ozayo ngai nzimbo wana oyemba na fere wenza minzemana yango to bimana utu dans lelo on dirait to manango lelo na première communion moi na ngai lelo ndia ba communion na mboko no première communion moi na ngai na bien ouais gloire à Dieu. Est-ce que vous avez dit maman, je suis désolé, tu viens aux yeux à pied levé, tout. Et voilà. Ah bien, merci vraiment, tu es gentil. On a qui Moussa, mère, bon boulot. C'est comme Moutaboy. Et là, on a bêtise à Lyon, Grenoble, Malébélé, Saint-Étienne, Suisse, Belgique.
la plupart des bamboka na betaki neti siko naza ko annoncer ba annoncer nyonso ça dit pe pokumba ngai so bwana besoin nga aux États-Unis aux Autriche au Kisasa to kende donc au Maroc au nini te ko beta no likelo mukama tala permis de voyager voilà donc ça dit que il va me qui n'a semi assurance maladie à 100%. Comprends? Donc voilà. En gros, nga naza mutu moko soki bato balobi ki non c'est le na makamutu baloba o ingra o aigri o ning surtout ni dajo ngwaila. Bato na banda obwaka depuis surtout ni Simplice Aoundou. Otuni Papi Jacolombo. Otuni ba fina ba Pati Makusa. Otuni Chantal Lumba. Maman na Edith, Marie, Tatiana, au monde ba Nadège Mawete, ba Langi Moseka, ba Nina Ngwaila, ba Fortina Ngwaila, au monde ba famille on a nyonso ba soutenanga, c'est net ngai, njili mu de soutenanga makasi. Ba chenda loi. Ba tona tout njili to kana ba ngobi. Et voilà. Donc en gros, na makambutu ba lo ba sur c'est lui aussi pas yango. Ngana soda makasi na et tu bato balobaka lelo ngana soda te c'est des cadres c'est pas des militaires biso to ba mila mao bien armés ça dit que OK bitumba pe ba bezi masasi ko di molongi et voilà donc ça dit que ngai vina ngana yo vana pour de 2 ans et leur monte kufeli bazaka na minzemba tongo bokotana papa velele boko pipa ne baza su bazu susu bazui sous tout mais la moi copo bazui sous Miss de Miss on a faut yo kaza na yo kango bien si vrai rumba vraiment yoga ba français na yo vraiment ça m'a rappelé vrai rumba oui vrai rumba en fait ça m'a rappelé des morceaux d'avant à l'Obéla qui Nancy je l'ai dit à Nancy oh on entend la musique non t'as bien bossé vraiment t'as bien bossé et même ton morceau là comme la moi tomber la moi cop bravo non c'est vrai t'as bien tout ça lié un peu d'afro tout ça lié un peu de afro ça va passer sur trace décalé ça c'est pour passer vraiment non et passer dans la chaîne nyonso même na baté fin alhamdulillah to leka et ça musique il faut batbale qui sera na mboka oyo to beta bomba mbatate beta ba oyoka na matoi na ba comprendre que c'est la bonne musique au moni na auto solo na belu va du akuna matata mais c'est léo où ils allaient dire ba continuité à ba chef d'œuvre le roi ba omba ba chef d'œuvre le roi ba sans détoucher c'est quoi Arista Zoli la côté elle est belle charmante ravissante nanou nzongo elle a la taille joli sourire un petit truc je comptais dire aussi par rapport à Mégé parce qu'elle est en futurine avec toi non ça m'a rappelé vraiment Mégé ta voix dessus bravo. Tu as Ayembi Kitoko, vraiment bravo. Vraiment Ayembi Kitoko. Non, mais j'ai 30, il y a Igor Balou. Tu mets la main logo, comme la règle. Mon poisson coupe. Donc ça dit que mais j'ai 30 à Cernanga, on a admiré depuis King. Tu as eu chance à Oyembani à Namboka, à Bingsenga, il y a pas Bingara. Po so mejoga yo mugomsuka apesina nga mejoga pe wo boyinga mugomsusu meje 30 abenganga ya ndenge nini analingo yembilanga oyo meja bimisa mageno mbonga pesa nga buna meje boni buko ba bêtise ni osanga bo pesa nga mbonga na boya et puis je pe na benga ki aye ayembeli ngai na zete bombaka na obenga oyo ya toyemba na toyemba ça dit collaboration clip marambutu kitoko sans que muta déranger mutu mais ba jika rane zalaka et mon meja yandeni na pelo mo lo moto tabisa kitoko apelo ra moto to bae tout et puis voilà to yemba kitoko merci na mg 30 na mobali na Igor Balou na Papingandu vraiment na couple ya Papingandu ndenge ba soutenir kopo na sali oyo vraiment il va très bien aller sima au maramutu et voilà to yemba meja yemba ba abisanga ya mais nous sentir qu'ils sont trop JB Blaise Boula dans GT pour Azamis Demi Nanunzo Ngasko na yaka na côté moko
Mama yeye sokomoni yokokoka te kolala pongi nasko na ye vraiment vraiment voilà même vieux la Blaise Boula sora yoki vraiment okokanga miso te po yo lala okobanda chaque fois komona ye na bandoto na yo pasi na yo kokoma envoûté na baboté na ye na nonzongo vraiment belle oiseau qui belle, elle est vraiment belle, belle. Ouais, mais j'ai, maman, yé, comment on a eu, bah, plaisir, nous, c'est Koufa et Zos. Yo, quand on a aimé les mois aussi. Donc, comment on a eu, bah, plaisir, nous, c'est Koufa et Zos, c'est quoi? Ah! Mais, Kitoko, bravo. Merci. Franchement, bravo pour Naboulot. Dis-moi, c'est Léo. Maintenant, comme tu es là, on sent que non, Moussala et Osala, malade, tu as la. Osana. Quack, niak, tout. Touché. Mais là, comment tu te considères? Parce que Batoumoussou, dans quelques émissions, est-ce que tu te considères ancienne génération, nouvelle génération? Nous. Non, petit, grand, moi. Non, en gros, la musique, il y a Congo. La vie, na biso, ba JB. Ba Koffi Olomide, ba Oera, ba Boya qui biso toza 5e génération. Génération en gros ya la raté. Ba lekio ba sima na biso, ba petit frère na biso, ba ngotundingi baza na ba yebiki non oza bankazi ba mbiaka. Et petit frère, quand tu dis petit frère, nani oza petit frère nani? Ba ngo tous sont nos petits frères. Ba o ba esi les Robino, les brigades, les héritiers, les Fabregas. Fabrice vieux, dans tout, ce sont nos petits frères. Mais il y a peu de temps dans une émission de mon confrère, celui que tu viens, un de ceux que tu viens de citer, pardon, à Lobby, Babenga est petit frère T. Non, on va discours on a pas héritier, mais héritier le baron musique, ailleurs le baron mato inangata, il sait bien qu'il non, baza balé kinanga. Si na bambi passeport na awa, au moins on a mboula na héritier ndenge aussi sont ba collègue à travail mais baza baleki na biso elle dinga tout à l'heure na tout bato tinanga liemo vina ngamo Didi Kalombo il y a un leader à l'époque mais nga ki siko bureau na ye leader à l'époque abinga sele baza petit nanga na boya yango po na sele na mikilia en Afrique na boya yango po nini en gros eza ba débat mo eza na bo pauvreté esprit. Netsi, les qui n'habitent brigade, petit frère n'habite brigade, ma cambazo ne peut pas faire. Faire à ça même grand frère, Yantimba. Oui, oui. Faire à ça grand frère, Yantimba, il peut pas. Faire à grand frère, naïe. Timba, il peut pas ça, grand frère, nanga. Pour nga 40, il y a vous en a 41, faire à vous en a 43 ou 40, 43 42. Comprendre? Toti karabale qui n'a biso faut bâti karababi boya boya salité à mia. Baluka génération à mon babeta musique ils ont côte sambongo. Ils ont pas l'argent. Et ils ramènent que des bobards du genre que ngana père à 4 ban à 3 ban. Beau faire en 10. On a plus de 5 ans de bosso na yo. A camarade na hôtel. Au monde. Tout ça ils a qui balé qui n'a biso faut bazwa tant ko bosser ba côte sambongo. Mais bon, bah, j'ai temps pour bosser, c'est des bosseurs. Mais bon, j'ai temps pour soumettre ma sanga mingi, qui base à la bibilanga, base à la bandaku, base à la biloko moko écoute ça va bon. Mais papa imba nzemoko. Moi ici ka écoute ça kambongo, ezanga teo, ezanga te batika distraction na. Brigade ngamona na vie na ye. Ah, petit frère. Bala na tiba, oh non, manda aboya ka rédité. Manda boya rédit pourtant monsieur bala ba intention na bango moko na mina bango. Mais la brigade baba lekio ba kuti monsieur na wengi to pesi bango nzela. Zo makambo. Ndi bazara na bango toute la génération na bango leader na bango eza héritier. Ba yebi yango bien. Pour héritier, il a du charisme. Allez, il va en l'art. Madame Petit Nanga.
Au monde, si on a biso du neto à la ravana, si on a génération a biso, mingi ba rolo ba onga mingi na kin ba mema voiture ko ko même pas kin coller. On a tamola Lamborghini, on a tamola Ferrari, bana course de mon fléti kin coller total et commenter. Au monde, nous sommes yo déjà. C'est Léo, on va dire encore aux jaloux. C'est ce qu'on dit sur moi. C'est ce qui c'est Léo. Allez, à bois qui. Ah, c'est Léo jaloux. Oui, moi qui jaloux. Na quartier la te banda o imba ngote. Ma wa trahison na yo po yo zanga lupimba. Ba imela papa imba pitié chama zulu. Okobonga jamais po motema no mabe. Comprendre? Eza na nka ndenge. Ngape mukomsu falia imbelanga. Qui est-il jaloux, qui est-il complexé, qui est-il nini? Tu vois, eza ndenge bazalaka nango wana. Bango sikoyo, bango ba mama na ba jaloux. Il y a des gens à jaloux même il y a basket. Donc si yo so na basket yo roza na ngote. Na peso exemple moko. Noela Madinga concerne yo. Aya na système nemo a songi. Mais Karine Mokonzi na dit na kota ngomoni. Karine Mokonzi a modernizango a pesi en plaire moko. Nga sele na ye na système a kokitsa mbati po ngam na roya mikili liboso même ya ba vali bananga na mikili liboso na bango. Na ye na système a kokitsa mbati. David Monso a instauré Monsieur Ntimba que yo faut olataka boye, faut kitsa mbati, faut sala boye. Monsieur Ntimba zui faisait chibasu o baba leki ba frère nanga Jo Mudango bakomi ko pesa ye lignée ya vêtement oyo yanga parce que na bled. Comprendre? Et celle net à moderniser. Est-ce que photo boya aye a commission fashion? Est-ce que photo boya to boya te? Ronaldinho non nani Ronaldo a nini ayagi na dribble. Mais Ronaldo ayagi na dribble. Mais Ronaldinho a modifié yango a comme ça makambo mususu. Est-ce que photo boy à Ronaldinho non photo e barakondimana et ça la bien. Ngana za logo la père de la nation, j'ai ramené plusieurs makambo. Yango mona rati lelo na makambo na buffet et puis voilà. Musique na biso Congo to mema ngote neti ndenge zali système a papa Wemba emenea vina biso Rambo. Ça dit que Verambo abi ke bat basimbisa ye micro eza papa Wemba eza Kester ba très grand chanteur. Mais tant a commis na makambo na la raso ba besoin ba $19,000 alinga matela ba ve beaucoup. Ce que wana eza ba ve beaucoup. To yebi ke lelo Monsieur Timba abundi po apesa bambonga leka na ba télévision mboka o. Mais na ndenga bambiaka arolegela nga esprit te arolegela banoko wana mususu mengati parce que nga na yebi secteur A nga na yebi Kalbo na yebi Arsenic na yebi Benji na yebi Pasi na yebi MC Solar dans temps mususu ba yoyeba ba buba et voilà. Mais c'est Léo par rapport à cet artiste là on dit pas payer que non. Il est aussi arrivé à Zosa la chanson na yenzembo na ye bazota la ye bazolanda ye pe c'est Léo. Na lobi Sam Chintu pe asala lelo mo allo batala rek na ba chaîne mboko. Ben oui, Sam Chintu vient na ngai Che Guevara abana oleka na ba chaîne mboko. Ayela biso ba grimace wana ti. Ozomona album ebonga so ko sali yango bimisi yango. Il faut ba inviter na yo ou invité bango tina kin. Ena dinga abetna Jay-Z déjà jet nani nana kérosène osombela Jay-Z te na osuka. Eneti featuring au sali featuring na mutu c'est pas tu ne ramènes pas. On a différence na bengi ndeni na obeta place boy. Lobaka tan so banga kisila o le na olata ou bien ya o le na mbongo ou bien osala nini. Mais ndenga bien sûr de causer bien au venir. Enet yo beti na ba artiste
et belé, mais pour baya kin et quoi problème il y a américain bah aussi mais bah américain bah quelqu'un qui n'est belé non faut aussi bon en même temps esayo mais faut aussi quelquefois on dit matin mutu non to boya ka kondima batute to zonga na rumba. Elle est belle, elle est charmante, ravissante, Nanou Nzongo. Elle a la taille, joli sourire, démarche naïe romantique. Mais on s'est dit, démarche naïe romantique, maman. Afro-trap coupé décalé. Afro-trap, on a cassé tout, mais la moi copote. Oui. Tout, mais la moi copote. Au moins, Mikolo, au moins. Mais ça rumba, c'est Léo. Non. Au moins, au point, il y a eu déjà. Na binisa rumba. Na binisa nandombolo. Na kesi kona kota na afro-trap. Hervé Massamba mutaye makambo na Teddy Matadi na Peggy Kinzonga baye makambo na Trésor Kabobo. Donc ça dit que ça mélange au moins to mélange moko pour ça mélange ya Servan Bodot et un mélange ya 93 92 tout mélange wana to boaki et voilà il y a ça dit mélange na ye mélange ça problème nini soko kola lingala kolingate au moins de toyemba na lingala boy koko so okoli na lingala oyebi français bien te ba français na o oyemba ekolekaka likolo mais on a yembi tout le monde est prêt à danser et pourquoi tu fais l'été dur aux autres nangana sepela note au chéri et puis au monde nga swinza masungi na ça la clip pas bien mais au monde attend mususu onga mutambongo nga nini pour lelo neto eboye na l'action babiloko na beta bon première prise na otikela yo extrait des comptes na ngai na livret parcellaire na omona bakumba ba na nyonso na kati so ba ye nango na ila osiko ya ya poto oh si te grâce mbiza la legi na biso grâce mbizi oyebi ki asali nini aza chroniqueuse aza chanteuse akomi collègue na biso succès akomi nango wana neti playback na so ba invité biso mbali na na pona ju cop mo nani nani comment nani abifo na invité bino ka na chabino tete tete na grâce mbizi na Maroc ngab c'était pas de problème ngana problème pas de problème pour ya obete lo na coreza danger ngai na obeta tomela mwa kopo to kindika même avion to tasiko nane otika na Maroc comprendre to tanane otika na Maroc na so na Paris grâce mbizi ngakutu na boye na olinga kutu abakse suzu ba cop musu ya ofira ngai et ça va bien pour succès na moi leki na ngai na MG 30 si elle est suivie si comme et le quoi ça l'erreur a filmé Courneuve ou Courbevoie et Courneuve a filmé ma cité on est dans ma cité à cause na benga sko ali à la star ali a oya a filmé siko place auto alaka na côté tina parler atali makamutu kitoko ali à la star siko a publié ba mona grâce mbizi a lokuta siko ngana osenga na grâce mbizi patron na yo azotinda e monsieur Ntimba ninga otinda grâce mbizi yemoko Alexandre ba mituko Alexa bato azaka nango Alexa sa carte grise et puis ndako avandaka po to mona kaka patron na ye patron grâce mbizi to mona kaka Alexa kaka ba hotel akangi ba photo Alexa ndako place alalaka c'est Léo est-ce que non mais ok grâce à zo attaquer en ce moment est-ce que vraiment ezakaka mutu ten mais Ntimba muda otinda ye Timba otinda ton Timba otinda ye yemona Ntimba lalaka wapi. C'est vrai que ça a permis. Au moins, Timba, on a fait ce conseil, mon frère. J'ai des bombes à te relater, mais j'ai des réserves parce que yo tindi ba finga ba parents na papa na maman na ba kufa. Moi je peux pas faire ça. Mais là on a conseillé so déborder les choses. Moi makam tout bolo ba ya lokuta. So déborder na expliquer place au uta pour comme na bandal. Na expliquer bien. Mais c'est pas grave mais grâce mbizi nga conseil na opesa ye
napesi ga des conseils à ser nanga pire petit nanga mutu nanga to iba ene bien Coupe au Maroc mutu abetisa biso yango eza mutu abetisa biso na ba anse de zolo na Lyon Stone kwa vita abiki non photo qui na grâce mbizi ti Maroc ya ozana holiday hotel nga ba bochanga tana ibisa kuna po ya na succès mais c'est côté de okoma kuna retour au kadi ko viminda ba retour na Paris tota siko nani akozonga Paris nani otika la kuna ozomona donc voilà mais conseil deuxième conseil na pesa ye akeno filmer ndako patron na ya lalaka patron na to ebita lalaka wapi to kaka courbe voir o nei akeno filmer yango mutu ko filmer na yo era dinga ko filmer na mutu ka Fabrice Trifazé na filmer Olivier Belesi mais carte grise eza yangati ndako na lalaka tango so ko za na mpe studio je mon problème toi na Congo. Mais pourquoi Kaka? Est-ce que Skol a bané ko louele ba mission à Congo mingi ba parler. Mission moko atika piscine batuna magorodo. Po omoni ngona tingani na bo. So na mu da désordre fona bala moi simo waza a maniaque. Donc ça dit que moi si nanga okuta te que non on a messa oyo akuti mo ba terrain. Comprendre? Donc ça dit que coup de la piscine na yo ezaki na magorodo na bata skol ba sala état de lié ti lelo ko futa te ya problème ya ba problème ya na bino et aussi la France et les ngai timba tini ba finga ba parents nanga moninga na rabo na mona ndenge ba kunda mère nanga te mais la moni mungamba na emoko aleki oh maman na sele oh papa na sele oh black moi je peux pas dire contexte il y a famille à Bantimba parce que j'ai une sœur qui est Tina na ba sœur ne mususu et à respecter pour na bango comprends mais tout ça soit mekili susu na il a mana relater masigo bon chiki cha oyebi kusa Jordan kusa vient na biso so tuni Jordan kusa jour ya mariage à papi Kabemba tango timba zo pesa bato bambote tanga komaka epa na yo epa sele aussi la sarani ayet nga beta ensemble ba yoji ba carré tango aya na beta basket ya yoji oyebi lo na sala tanga cha lobo na cha lokolo asimbalo noko nga falio nini kusa mdakanga biso mibale akina na biso na C na la grande marmite akina biso na C bo pesa na mbote pour kusa rayer mo loi yanki wana vie na biso tout kusa loi yanki bo pesa na mbote na otali wana olenga nga utade amikili après voilà quoi mais bako finga na tu ya ngelo côté et l'autre côté ngana préparer yo déjà et ça makambo il y a pas longtemps. Mais le gars est important, tout respecter, tout ça dans les limites de polémique. Nga refin n'a jamais parlé na kendaka en face à mutu yo mona soli na poso zo kosa oyemba français mabe oyemba français mabe. Ogole kana na ba chaîne belé à monde mais soki bon na zo teka maté pour na mboko loi Gim ça signé Stade de France. Petit na biso yolo. Na mboko ko ma grand prêtre. Mon avis na biso Janan. Petit na biso Daju. Habita na ba forêt au sala makambo belé to ndi mai. Pour lelo ba mise minga koma kina ko siba na kin ba sombi tijalmet ba koti ndule. Ba aya wala si ba image on a rien. Ngana ozonga mboka wana. Na ozonga Congo alhamdulillah 2018 au gars ozonga mboka na osama makambo misusu. Ils ont rien à comprendre. Pour na serre na grâce mbizi ko payer photo qui est Maroc. Pour déjà Karine Mokonzi à Longwa Gishasa à Koma Belgique à États-Unis et simbi de bazong ici. Je pense vraiment. Franchement. Poutine.
ngana Poutine grande puissance. Au moins les Irakiens, si les lois la Saddam Hussein pour les occidentaux babomai. Les Libyens, si les lois la Kadhafi pour les occidentaux babomai. Si on a Zawana na Poutine, il y a des artistes dans le Congo où à ça la le côté et les danseuses à poto famille taïlaï. Mais lobby qui est parce que problème tant il y a complexe il y a patron naé ou problème pour patron nga sala boé à l'ingité tout vip beba total qui non batu comment bazo lukaka ba ça ba via batu pour ba on base la bien donc en gros divisé pour mireni mireni faut aussi ça makamboane yango monitant au problème est juste na Karine Mokonzi nga Karine afinganga na zwa doka batama boma ezana ba nyangala kato ba utara poto ba kenda olukama peme pa Karine bango ba bisaka doka batama boma po Karine na ibina ngote ba ebise bo ngalo wana za doka batama boma te na ngola na jamais Karine na glaça misusu na chama na poche 1.3 mais si na côté la Karine poni tozana besoin ya Karine tozana besoin ya Grâce Mbizi tozana besoin ya Lia na babilo na ba sala kawana pour ils pas important parce que tu vas na rater que non pichu mangaya carré moi na poto français belé lingala mukie tout le monde a mais air mo pe tous on a besoin de olango pe folie Nathalie Sigo qui non monsieur Simba accueilli a bengi patron ya Karine pour détruire musala ya Karine quand on a su fuite wana ndé na bengi na RTG tel être comment qui mais c'est Simba salibo ah ça va ngamo na juste sur téléphone na bengi le PDG papa tala ndenge zakaboé musique des églises té yepe azali na Ken afinga rabato azana Grâce afinga rabato azana Vincent afinga rabato mais comment ekaka Karine ndalinga détruire via Karine ponga bene ezana boy kombo na ngai ezali komo moza komo na ngeza protéger soki na keme émission de osana soki na kei kaka na ndenge zaka na komeli YouTube émission oyo komo na ngatu je vais pas ba bloquer yango komo na ngaya protéger donc soki ngalobi ndenge grâce à ça qui a kosi batoki a filmer Masi ngana kei parce que ba benga inga na filmer Masi soki kino na biki na bloquer émission na ko ki mais soki na bien bloquer yango ba vu oya Grâce Mbizi ya sali et bibi c'est la cop na a gagné l'arté aux monde na kinene on a contexte wana ken piana abanda ko finga Karine afinga nga tongo midi poko est-ce que nga ifuna kino luka kino na détruire ken non na moni kino if parce qu'il fait ma publicité j'aime celui qui me critique parce qu'il fait ma publicité net divine absolu raemba et voilà est-ce que non quoi côté vraiment na place mo non na bengi PDG na bengi ADG et puis na recommander avocat na maître bienvenu face au procédure face au Djambate numéro 10 à Paris mais maître bienvenu face au procédure na recommander maître bienvenu face au Akeiti kuna bamoni yango mozo mona ki makambuto ezo kende ah na faut pas be Karine na robanda échange la dimanche au biso tout net ngai na ngana grande puissance même na makambo affaire ndenge mona kawana moi j'ai appelé non, papa, non, je travaille sur les dossiers. En français, je travaille sur les dossiers. Et là, c'est dans un cas de dossier, non? Voilà. Donc, ça dit que force reste à la loi. Et puis, gloire appartient à Nzambi. Biso batamokito luka en évolution. Mais toko baby sa kopa même ndenge zarana pichumanga yo bien bien non ko baby sa kopa na yo eza bien ti toko finga na yo lelo mais na ko kinité na ndabu na yo na yebisa mobali no ke pichumanga ya wana na mona ke clarté wana eza mabe c'est pareil ndenge na biso timba sala ki yango il fallait ko encadrer ko zongisa na nzela ki atika bato ba buzoba wana asala musana parce qu'il y a le bail qui kakipa kako. Donc pour toi, limite, total a bien scellé. Pour toi, il n'y a pas de limite, il y a qu'au film. Vous connaissez sur le mot cernant. Quand nous sommes dans le monde, on va faire des vidéos, on va commencer à faire des vidéos, on va commencer à faire des vidéos.
il y a des makambo na vie. Il y a des makambo na vie. Est-ce que vous qui biso batreta biso to mankawe ra respect? Mais est-ce que vous qui noko tala, au même makambo susu to tika kaka to lo baté. Mais ko bébé sa copie ya muninga na vie za mabe. Karine aussi elle a ses fanatiques. Oh lelo balela Karine lokolanga stress. C'est vrai. Voilà. Yo vanda ka boye oyo longolisi mwana bato pour le sali vidéo tembesili. Après au gagne. Mais est-ce que bano ba equaliser ba quoi ba kanza longola na musana na okese na yo ba benga ngo bani dommage intérêt bien nini sur longoli mutu musala brusquement na ba benga ngo licenciement. Bah ouais, est-ce que ça là un côté to tika ko bebise na bato misala pour qui tout ça na ba gloire. Gloire appartient à Dieu, mais évolution appartient à biso bato. Ya ngo moni faina sali sali ki na Karine. Parce que il y a un monde dans quand Poutine parle, tout le monde écoute. Parce que Batoutou, na bateau bazarana Karine, na bateau Karine à l'obélaga. Bakouga pour le bateau. Il fallait gagner ya bou, moni ndoki bele ndoki mongongo et obunga. On a bele tika biloko wana di. Tika biloko wana ba mo Batoutou Karine batu na épée. Lokola la plupart ya batu na yo basala ba vidéo ba finganga ba senzi. Basala ini, basali 40 vidéos, 50 va finir. Maintenant, la bête comme moko mi bali. Point barre. Et le bini qui non, c'est le hasard force. Et voilà. Pichou. Ngana zana na mission ote qui non, tout qui n'a pas choqué na bango place moko. Rien. Tout qui n'a pas choqué na bango place moko. Tout qui n'a pas choqué place moko pour le bio. Mutambo moi bisanga deni ni bomela noko wana moto po. Na kopesa oli susu te nga ya bongote nga mutambongo abangisanga na ville roi Didi Kinwani ati parce qu'à l'époque nga Didi Kinwani akabilanga $15,000 qui vaut 150,000 aujourd'hui tout na ba jeune na bato tout ba boiraka nani azwa déjà 150,000 mutapesi eboy ati donc Didi Kinwani il restera, il est toujours fort yango mona kinonga na vanda bo na senga ati na choka ati. Mais si vous avez une place où on a cop à l'art ezali, na gocha mutu mais avec observation. Net mikolo ba bisinga no ate boka boss Mahmoud, Max Force, Kazamai, gouverneur Katozo. Voilà, il y a un gouverneur Katozo, il y a un qui est au boaka. Mais na vandika aboye pour eux ils a cop à Kajulu Samba. Kajulu Samba mdabisinga ate boss Mahmoud, Max Force, Kazamai boka. Pesi na King Silova bine mikolo boka les guerriers Paulo dos Santos ngai na bois te boaka héritier Mvouama Corniche Tambani ngana za muto yo. Est-ce que lui qui n'a jeune moko qui est fort jusqu'à aujourd'hui, il s'appelle Jomo Dango qui est fort jusqu'à aujourd'hui, Jomo Dango qui casse paye jeune moko teti le leur les cahiers pour ba jeune mingi ba na ngina idéologie na ye. Si le jeune Mota le cas, mais Balukaka va coincer, mais il est toujours fort. On a un produit assez léger. Alors, Balanga qui non, c'est une chose qu'il pop et l'eau. Soda ya makasi, il y a le barino, Vienanga, Sogi na Komaramboka, Opona Yote, mais on a l'ingana Simba Mindo qui n'a qu'un est. T'as ce que Bagozo ne s'en va reconnaissance à bon. Léon a balé qui n'a pas façon jamba. Basalaka basombaka baoluka pe batonga na kini ariska za diazobala kala mingi te yebisanga siko bavini pela ngana atiki no Yannick Onienze bien Yannick Onienze mwana VJP na nani Nicolas Onienze bango balinga makambo te bango papa pardon problème bango ezara cash na bango base baso bilamba na Afrika nde nini ateto keto bimatu oka biso ke na Champs-Élysées te. Regarde qui a vu Boulogne, tout le monde a pas pétrole, tout le monde a voiture. Donc voilà quoi. Donc Moussa tout de ça yango yandoule. Ezara qui c'est un respect et na Moussa na concentration donc voilà quoi. Merci. Ok, bon, aussi c'est une mission. On arrive presque à la fin. Mbote Astatine Jamba, Mbote Nayo.
Faso Jamba. Faso Jamba. Faso Jamba. Stasi Jamba. Stasi Jamba. Le PC Mbote. Aris Kazadi. On va assister à l'élo. Sina Boule. Bobila Dawa. Sina Boule, Bobila Dawa. Le PC Mbote place à Ali. Ma Bobila. Président Jean-Claude Moussaka fait Président Jean-Claude Moussaka. Tu bois kaka na compte Dijo Kiala. Ozo. La président Jean-Claude Moussaka. Et bon nani. Dijo Kiala ni ozo. Jean-Claude Moussaka Ozo. Jean-Claude Moussaka na ozo. Ozo. Dans ozo Jean-Claude Moussaka. Et puis tout à l'heure tu es nani. Charlie. Charlie. Donc beau-frère à ma Biomba, beau-frère à Bill Clinton a pissé Mbote place à Ali. Et puis voilà quoi donc tout à l'heure mais il est très important. L'ingane ming musique yo déjà. Et puis Macron yo déjà. Yo déjà normalement le 17 ils ont la radio Union sur Afrique. Le 25 ils ont la plateforme Tobim ça 3 titres équilibre. Équilibre. Tobim ça Miss des Miss et puis Tobim ça Tomé la moins cop. Voilà quoi. Félicitations. Merci. Mais avant aussi ça, j'entends quand même, il y a un petit là, quand j'entends Kachou. C'est Léo. Ça me rappelle quelqu'un. Kachou. Ah, Kachou. Ah, mais tant que bien nga légende, bien nga icône. Tu as vu que la musique à Congo, bah moi bien nga ndombolo. Mais c'est quoi ndombolo? Je vais moi pause. Koimbi komutu esera makamutu binga la vana mokomsu French Montana azwa répétition na biso mora Zenith a chango sikoyo na Instagram na Facebook na ça la mama na pagay French Montana américain ndibo américain ozomona yango sikonga linga te kozana complexe la plupart des jeunes congolais jeunes artistes congolais baranango pour na biki net leki na biso daju lelo azana moto. Mais tant que moi, Daju, tout ça c'est du Léo. Si, même le petit là, comment il s'appelle l'artiste. Voilà, ça dit que. Il est vraiment Nabanabiso. Voilà, ça dit que le problème est que Nabiso a mis un Congolais. To boulé, ndenge courir katana na Congo, to mimango awa na poto non. On a dit que non. On a des frères artistes qui font bien la musique, qui font bien la musique, comme des Jesse Matador, des Jimo, des Hiro, des Daju, des K-Black, des NASA, pour respecter Bango. Mais Bango de Bazar, un maximum à respect par la bisou pour la ligne. Bisou to aligné. Mais ceux qui ont mon artistes intimes, ils ont là. Hiro. Pour bozane ka ba pembe moko ya complexe net ngani bazar na bango tout ko banana gims ti gradure non pas gradure donc gradure hiro ba G-Max ba Youssoufa moto bangi sanga zati ba ebi go azambiaka ko ba ebi omona. Voilà, il y a un moment qui n'a pas qu'il faut respecter. Biso to respecter bango. Mais ça te que non yo koti kuna na G au komi go boma ote yekuti te fauger. Mais c'est timba changer G. To timbeli yo za na ba fauger ba G mabe. Et go revesser yo. O wera baka kilumbukina. Très bien. Aussi, cette émission, on arrive à la fin de notre émission. Mais, concert autour, ça, on a grâce mise dans Maroc. Autour, ça, on a grâce mise dans Maroc. On a dans les stones, quoi, vite, à bête, ça, biso. Tout ça, concert, grâce mise contre Célio dans Maroc. Quand aussi, ça se concert. Tout ça, c'est quoi? Nani a besoin à Paris, nani a retiré à Paris. Voilà, les gens font comme. Tara grâce mise à la pavio va dire donc avant la parole danger va qui taper des niveaux allegi nga allegi sidi le cœur allegi mais 30 allegi ba tout mais à qui n'est au filmer chambre ya patron na y a hôtel T ndaku ya patron na y na ba carte grise net ngai na émission
naopesa bino ka extrait kaka extrait bancaire naopesa bino mpe lisusu na livré parcelle omonaki non na kati ya babuku ya lupango na nga nyonso bakoma bana na nga to ezali naobakisa su na mwana na nga oa a voilà c'est lourd aussi si à l'émission ningo pesa bambote basalam yo mpe ndio mise perturbé te non kitoko napesi mbote na batutu oyo balingaka sele oscram yo déjà makambo tu kitoko batutu baza na baaustralie bao baa na Zimbabwe, Nigeria, Maroc, Sénégal soki bwana besoin sele osiko mado osadi tobwaki babeki totambola avec force. Voilà quoi, donc merci vraiment, merci Nama Bobila Da, merci Nayomoko Pichu Manga. Et après si Bambote là-bas tout balinga, on peut pas dédicacer tout le monde. Alhamdoulilah, que mon Dieu vous bénisse. Ouais. Donc voilà, on arrive à la fin de l'émission. Merci Ming à toutes les personnes qui nous suivent sur Facebook, sur nos chaînes YouTube. N'oubliez pas surtout d'aimer. Aimez donc cette émission ou n'aimez pas, mais vous cliquez sur la sonnette, vous abonnez sur nos chaînes. Merci à mon équipe, journaliste Yakin, Jolicia, Herman Emporio, Marcus, merci Mingi, Priscilla la Mégane, merci Mingi à la superwoman derrière la caméra. Ah, Priscilla la Mégane. Voilà, vous me tournez. Il y a bien, on est sur le disque. Priscilla la Mégane, a passé un mot de place à Ali, moi la malam. On a travaillé 2-3 émissions. A défendre bien par rapport à Makambo Baba qui est journaliste na komisi bango ba mboa orizaki na ngate et voilà donc makadenti Makambo ba mboa ba journaliste ezaki na ngate ngam na sala ki yangote mais le quoi ba journaliste ba répondaki ba fininga na otala na ko cataloguer ba journaliste wana osela bango magino nzemo moko ya mboae moni makambo mboae journaliste sur le nani mboa daga mboa donc ça est lourd moi bon toi c'est tac tac attaquer on répondre mais guerre Irak kaka ben voilà kasi on a ebisioti na ça les loko wana mboae omoni makambo mboae so ezaki no nanga répondre mboa nana répondaki mboa dire que diga mboa. Non, c'est là où le moment a bon à 2-3 minutes. Comme ça, va go funda sur na parking de ba finga ba chenga mboa. Pourtant, je suis très attendu sur. Oh, Vincent Chiluizi na Thierry Mogoboy. Na go comme ça on peut. Vincent Thierry mboa. Na comme ça sous. Chiluizi nani mboa. Oh, manike ken mboa. De jong piana mboa. On va pouvoir fondre bien. Mais attends, c'est Léo. Bah, journaliste, il y a qui on dirait vraiment qu'ils ont réussi à vous. Bah, autres Tiabino, Moutou Passio. Tu nga ba chama Moutou Passi ndeni. Nga si na zongi kin, nga si na zongi kin. Nena bo soit na go buka na la simplicité pas simplicité undo. Soit na ki pas parler na ki na parler nanga. Yebisa nga ziko ba chama Moutou Passi ndani. Courant au groupe. Instrument ngo na tinda kuna nyonso ezala bakabla bakala kila babwa bamba na pour la méga na pour la méga donc voilà aussi ici Charlie Mazambe merci beaucoup Charlie donc Djonga Okula Mutunanga est toujours Nathan na bobosa na ndeko pesa vient nga Suzuki 4x4 Kito vient nga Suzuki 4x4 ngalinga ka emilanga nzembo o banda yo tikanga na zemie nga mwana mokebo chavenir na ngai ya danger mokolo kendeki olakaki okozonga sanza mobimba butu ekokoka te mbula ezalaki makasi yango nanananize pinjoli nanananda sokoto azongaka te nakoma soni ye na fami omwiki nayemba nayebi banzembo tu dafi nanga Suzuki Djonga Kula na peso aramungala mutetela te mutetela Jesse DSS mutetela na pesi mbote de Djonga Kula Vini Pela Jesse DSS
Et puis Sedoula One Prod, toujours ensemble, les Bokimoko, sans oublier Gelo Mbala, Poto Feti, Gitoko. Voilà, de la nation, donc à bientôt sur notre site clébois.com.